émission oyo ezaka émission na bino bana mboka mpona ke boyeba ndenge nini makambo ya culture ya mboka na biso ezoevolue awa na République démocratique du Congo. Bonsoir Kinshasa, bonsoir Brazzaville, bonsoir fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup, Bozali. Embele, liboso ya ba poste télévision na bino po Bolanda. Émission na bino choc culturel. Otozaka toujours pour na kolakisa bino makambo ya culture mboka na biso ndenge nini ezo évoluer na République démocratique du Congo. Voilà, émission na bino lekaka chaque jour na ba lundi à partir de 16h35. Tozakawana mobiba pona kolakisa bino ndenge makambo ezoleka na kati ya mboka na biso. Voilà, na base émission na bino ezalaka émission ya mbelaka bino ba invité ndenge na ndenge. Awa lelo tozolobelaka kaka makambo ya culture ya mboka na biso parce que bato mosusu lelo bazoyeba lisusu te façon nini culture na bango ezoevolue na mboka na biso. Ba mosusu babosana yango, ba mosusu bakomotangisa bana culture oyo eza ya biso te pona nini ba influence kaka ya pamba. Bama du montrer essentiel ba mona yeka kaya yebi français belé mais tangi sabe bana pe baye ba culture ya mboka na bango ekozala kitoko makasi. Voilà lelo tozali na invité spécial. Donc invité spécial pourquoi? Parce que azali moko ya bana mboka ozo sala fierté ya mboka na biso, azali en même temps mfumu oyo azokamba. Donc bande konanga nyonso tout ya basuku oyo nyonso bazali bazolanda ngai ero na pesi bino mbote basuku nyonso tout mbote belé parce que za bato mususu bayebite culture ya basuku evoluaka ndenge nini bayebite lolenge nini ezalelaka. Lelo tokobeta masolo wana nde na mwana mboka oyo azali président international. Na lobi bien président international parce que asukeli awa te. Donc asbena bango ezali partout libanda mboka na Angola na Porto aux États-Unis bazali. Donc baza bien organisé kaka ndenge président Denis Kambai oyo que je salue en passant alikaka na émission pona ko lakisa bino pe makambo zo tala culture ya baluba pe alobelaka makambo ya synergie des notables du Grand Kasai. Donc wana nde to betaka na masolo lelo siko tozali na docteur David Zonzaku. Donc excuse docteur David Zonzamaku. Donc docteur David Zonzamaku autre beta na masolo azali président international ya culture ya basuku. Donc oyazotala basuku nyonso tout ya République démocratique du Congo. Voilà nazo kotsaye mbala moko pona ke masolo ezala kitoko yewa nazoya. Donc azaye moko te donc ba accompagner et pai adjoint na pona ke to beta masolo ezali lolenga kani. Voilà invité azokota. Bonsoir docteur. Bonsoir. En tout cas, na sepeli makasi. Merci bien habillé. Na sepeli trop comme on a bien dans l'émission choc culturel. Na base bazolanda biso partout dans le monde. Les bande onanga États-Unis bazolanda, bande ko ya Europe bazolanda pe awa na Kinshasa bazolanda biso. Et kaka ndenge na uta ko yebisa bango ke nazo yamba. Fumu ya ba suku nyonso tout ya République démocratique du Congo parce que les locaux confusion ezalaka. Bato mususu balobaka basuku bazana ba parti ebele mais lelo nde toluki on fumu o meke mpe ko limbolela biso parce que makambo esengaka bayebela ngo na ba émission ya boy. Voilà et na base na na kotikolo na mwa minute mike na papa bo se présenter parce que ngai na pesi kombo parfois ba kombo musu ezali oyo bande na biso bayebite. OK, merci Ndeko Anderson. Ndenge alobi ngai président international et alliance internationale ya basuku bodi batu e bengami na mukuse Aibasub. Comme on a réalisé docteur David Zonzamaku Kwama na zokamba basuku na monde entier puisque basuku bazaka na République démocratique du Congo te bazana Mozambique bazana Afrique du Sud bazana Gabon bazana Angola bazana Botswana batona ni surtout mon continent bango dirigeant bango des andengai. Très bien. Donc comme benga qui na émission lelo on ne pouvait pas hésiter pour que tu répondre na mbela na bino yango toye naza accompagné na président ya section Kimbanseke
Monsieur Bawana, il y a mon repère pour se présenter, Monsieur Gaston Bawana. Oui, Papa Bawana. Merci, monsieur le journaliste. Merci. Ngaïnde Nazali, président sectionnaire, Oyazokotala Basuko, Bazana commune à Kimbanseki. En tout cas, merci beaucoup. D'abord, ici, Batonio Sobalandi, beaucoup de Vanda, pour tout le monde, moi, il y a évolué une émission à Bisso. Et voilà, on a CP de Makasi, on a Yambibino, on a Kombo na Yesu. Merci. On a Zibino pe Bosambe là. Oui, ce qui est au Sambelite, mais sans Zambé, na Mokilo, Zalande. Vraiment. Mais Bakoko, Baganzambe. En tout cas, merci beaucoup parce que les lots, Batumoussou, Subamon, Araneti, et cause la chef coutumier, Ezali Kindoki, Ezabundoki Morobo, Ezawana, mais aussi longtemps que Bino pe Bosambe là. Eza eloko moko ya malamu makasi na base caméra na bino yangwana ko senga po botala ka yango pe bien po batu baza posa ba mona bilongi na bino bande ko na Brazzaville batu nyoso ya poto na banzi bato yozo kamba bande ko na yo nyoso pe ya basuku bazolanda na moment oyo toujours évoluer nano mais expliquer biso nano culture na bino ya basuku ezali lolenge kani o meke pe ko expliquer biso basuku baya ndenge nini parce que lelo toyeba baluba baluta na sango lubango. Mais bino basuku sikoyo bobandaka ndenge nini? Bon, je pense que tu as une émission spéciale. Et na repesa ba grande ligne puisque soto bandé on siko to aussi le même petit 22h. Très bien. Musuku baza bato ba mindele na babenga biso bantu. Toza bantu, toza banilo tikete, toza bantu. Histoire na biso ezali même il y a 1400. Ezali to zalaka liboso na nord de l'Égypte, Égypte au lieu de Zobenga Afrique. Très bien. Puisque Afrique à l'entièreté à l'époque babanda ko benga bango surtout ka ba égyptien. O bazalaka noir babando benga bango ba éthiopien, ndele babando benga bango égyptien. Donc Égypte des places to zalaka à l'époque na bakoko to yaki ko kita na bamvita ya makesi. To longwe na Égypte to yako kita na Gabon to katisi par Brazzaville to yako se retrouver na Mbanza Congo. To vandaki wana bambule belé musuku nde mutu asalaka royaume Congo roi azalaka roi meni Congo e banzinga kuvu na banani nyonso to bazalaka bana kasi na ye ba mususu baleki na ye balukeni pouvoir na biso ezalaka monarchique après arrivé ya ba portugais bayaki ko imposer biso religion bayaki ko imposer biso ba merci na bango bayaki ko imposer biso culture na bango. Et les grands chefs Ménécongo n'a pas obtempéré na bango babanda ko yebsaye. Très bien. Et même qui bitumba ndi ayaki ko longwana na Mbanza Congo eko matati na côté ya Musuku na Lorem lelo na Angola. À partir ya wana bayaki ko landa bango na Minduki babundaki susu guerre makasi wana ba mususu bakitaki na nzela ya se o nazolo balelo ba consolo na champ ba mususu bakitaki Afrique du Sud mususu bakena Mozambique. Baki kovanda pembe na mai moko babenga mo Kamango. O batikalaki wana bakutalaki susu na bitumba mususu. Toko détailler yango prochainement. Ba yeko se décider ba bimatan ba bimi na Kola Angola kombo na ngo ezalaka Kola. Balongwe na Kola parce que Belge ayaki après tozalaki coloniser et pas ya ba portugais. Kuna ezalaka Congo dia Mulasa. C'est le roi Ménécongo toujours qui dirigeait o yazalaki musuku. Tango alongo kuna ayeko kitana nganga o lelo koma kasongolunda. Bitumba mususu yaki kokoya tokolobelango plus tard soki okolinga lelo na ebite bitumba muteba pona ko migration basuku to suki lelo te makambo eza belle photo détaillé makambo basuku to comprendre bana pe ba comprendre culture na bango e banda ndenge nini pe makambo eza ndenge bazokende wapi. Voilà la base to landio mke ndengo limboli biso parce que TV zangonga to za makambo bela ko sola mais na base okozonga parce que zamba la liboso te ya ko développer masolo ango mais lelo to moni oza chef coutumier ya village to ya ndenge ni o meke mpe ko expliquer ba téléspectateurs bazolanda biso na saluer nano un grand chef coutumier nyonso lelo mboko yo Congo so bazobenga ngo Congo c'est à cause de Ménécongo. Ah bon? Les descendants de Ménécongo, oui. Tous les chefs coutumiers, mais tous les grands chefs coutumiers. Mundele tango yaka atuni koko na ngake yo nani kombo na wana nie pas yo bateo ya zolo c'était seulement na basine ya ibisinge Meni Congo. Donc le Congo que tu vois comme ça c'est moi. Yango yepa ibisi ke kombo na ye Meni Congo akomi. Or
Et c'est là que le Congo, c'est moi. Yango Bemboko va faire sango combo ya Meni Congo. Nous sommes des grands chefs coutumiers. Nous avons chef coutumier. À l'époque, nous avons mis balai. On a ndeko ya Meni Congo, va benga comme Watayanfu. Bien que les lois frontières coloniales aient divisé biso, on ne fait pas que va mona mulu va solo la na musuku, musuku va solo la tena mu Congo. Donc, ça va pas si ba frontière coloniale au mais au départ très bien. Au départ Baonyo Sobazaki Mutumoko surtout comprendre bien Mateyav au Azali côté ya Kasongolunda. Donc si je me trompe pas donc Nakatanga oui. Donc Binonyo Soboza Bato Moko toujours évolué mais le tomonyo au pouvoir ngo pesa na kandeni bozo kango ndeni we meke mpeko expliquer biso parce que biso to yebike côté ya basala et à côté à Louise soki ke papa akufi mwana kozwa mais pas na bino eza lolenge kani. OK, plus Lelo, je veux parler par rapport à Basuku Nyonso sur le plan international. Naza président international et alliance de Basuku Bodibat. Voilà yo moko micheto bande kuna Basuku de Bachero. Non. Et ça la congrès auquel chaque pays ba tinda la délégation pour que tout ça la congrès. Très bien. Musuku Angola. Aza Musuku RDC ya RDC aza Angola te mais bango nyonso baza Basuku. Ceux qui ont eu na Kinshasa ko balinga lo français mais o ko uta na Angola ceux qui ayi akoyoka te yo peso ke kuna portugais mais ce qui nous unit biso Basuku na o ya Brazza na o ya wapi tangu tunazolo ba kisuku ya koyoka ngo très bien et puis to se communiquer. Moi chef faut te comprendre bien bango wana bazana Angola na Brazza ceux qui ne comprennent bien le baki ok moi ni des autres de samaka ba musu ba kimaka cause la bango wana ne ba kimaka kuna tolini. Oui, pour la c'est une histoire tie oyo bayaka na République démocratique du Congo kombo na ezalaka Tonali Lukeni mini Congo Tonali Lukeni ndeko na mwasi atikala kuna kombo na ye Nguria Kama ti lelo pazali mama Pemba na pesi pembo te soki na Angola chaîne na bino elekaka je sais que bazolanda biso en direct déjà bapanzanaka konzolo na chan kuna lelo je pense et monsieur Zamulai toko kende kotala kakongo na biso yaki eza na musée national bon na même roi Shaka Zulu akoya pone bembe ya tata na ye oya uta ko kufa na salaki wana j'avais participé aux obsèques donc basuku toza partout dans le monde pouvoir na biso traditionnel et se transmetaka eza matrilinéaire ce qui oyo azana pouvoir akufi mutu akozwa pouvoir wana eza neve na ye ou soit soki kabalaka mwana kasi na ye mwana akoko succéder grand chef na pouvoir c'est comme ça que pouvoir ya Basuku ezalaka donc surtout comprendre bien ndenge pe ozwe la kiango bon oui bien sûr mais ngai parce que ba mususu toyo ke ba comme ko nommer bino. Bon, nomination, je pense bien que bato bakoko kene na ba polémique na Basuku tozala kana roi na biso mini Congo azala be moko. Kuna pe na nini na Angola bazala kana Nguria Kama moko. Soki okepe na Afrique du Sud Shaka Zulu aza moko. Donc ba chabiso na confusion te biso tozana problème te na pouvoir coutumier na biso na ya Basuku. Voilà, ba chabino na confusion te po bino bozana eloko moko te na pouvoir na bino coutumier ya Basuku. Tozo évoluer l'émission. Comme on a docteur David, n'a habité, on a tantôt médecin, tantôt chef coutumier et dérange à côté. Des fois, bah occupation, il y a Makambo et Zotala, il y a Mboka, tantôt Koto, il faut aux santé à bateau. Oui, expliquer quand même. Mendele Lubagami que all can be possible if you do the planification. Donc, si tu essaie un peu de planifier des choses, tout sera à la merveille. Bon, ce qui est au bongisi makambo nyonso to ko planifier na français poko sala yango ata koto za médecin koto za président international et alliance Basuku. Qu'est-ce qui te manquerait? Loba ko za la désordonnée mais ce que ça la planification bien organisée. Voilà, merci beaucoup docteur David. Donc ce qu'on a le bien aux alliés fumu ya Basuku nyon surtout bazola na biso na moment oyo na pesi bino mbote belé tozali na fumu na bino awa nde tozo beta masolo ezo tala kaka culture na bino toujours voler une émission fumu kotala lelo eloko o tozo mona nanu omoni message oyo ko ya arrivé à moko ya nzoto ya héros national Mbumba yota on pose message wana
et ça lui bon boni au jeu là on a ndenge na joie qui on a dévolé puisque moi na mboka na ngai Patrice Emery Lumumba to banda ko kanisa peut-être akima batama quelque part on va kozonga un jour. Mais écoutez, on nous dit que l'île on a quelque part. C'est le jour que j'ai cru que Lumumba Koufa. Très bien. Monsieur Anderson, au bazolanda pe au bayebi nga bayebi nazalaki na commission où banda ko préparer retour ya l'île ya ndeko Lumumba. Biso ba congolais toza ba nyamate. Toza pe bizengite. Bande Konabiso, il fallait tous d'abord unis avant de commencer makasi. Divergence dans ma campagne politique, mais il faut une convergence dans l'intérêt de la nation. Très bien. Koya Yali Nouana Ngai Nazalaki vraiment très choqué personnellement. J'avais intervenu même dans RFI, Bande Kobalandaki, Joan Gomez, na présenté que Liboso ba inquiétude Nangai, Bande Komindele balobi que bazo la restitution ya ba reste ya corps ya Patrice Emery Lumumba pour que bazo ni sango na mboka restitution loko le loko moko boye uzongisi loko mais eza parti en zoto wa mutu il devrait même utiliser le terme ya rapatriement. Très bien. Wana ilinga ki ezala mwa malamu muke. Et ce monsieur là je l'aime beaucoup, je l'ai toujours aimé. Façon à bravoure, Azalaka na complexité et il disait la vérité en face. Azalaka na esprit onga nazanango puisque nayebi que mutunyo son monde banga biloko mibale, il crée la mort et la souffrance. Mais lui il a minimisé pas signos, donc il n'a pas eu peur de la mort ou bien de la souffrance parce que même nani même mutata azanani ce qui a lingi asili so carrière azaka na biloko mibala osalela soit à faire souffrir yo nanzoto soit à bomayo. Très bien. Alors là il devient aussi faible parce qu'il n'est pas fort. On allait continuer les combats tango éliminer mutu et ça lui passe mais na kobenga ba congolais nyonso tout ozala ini pona koyamba Corona lelo na moni ezo comme la biso déjà na mboka Kinshasa azali oyo penza babundaki pour te tolongwa na kiboumbu ya colonisation pour que to koma un état d'abord indépendant parce que kala babanda ko benga biso Congo belge lelo comme République démocratique du Congo suite ba papa wana bakenda kana table ronde puis bazalaka uni. Très bien. Lelo pe esenga ke ba congolais tous à la uni pour que to meka ko monter défi aux liboso na biso. Merci beaucoup président international David Basuku. David ya Basuku Nyosotu. C'est ça non? Naza président Basuku Nyosotu. Président Basuku Nyosotu. Voilà, toujours voulu l'émission. Comment est-ce que lelo bazwa ki ba œuvre d'art ya Basuku? Na ba information to landelaka donc biloko na pe zaki na Belgique. Mais est-ce que bazongisi yango to bazongisi yango te? Et puis o expliquer biso na biloko yango bazwa kango na lolenge kanyi. Bayaka kokuta yango na mamboko na bilo ba mfumu bazwi to iza boni boni. Merci Ndeko Anderson na question na yo. Ya liboso ba œuvre d'art na biso eza na Belgique pamba te. Ba œuvre d'art eza na bamboka ebele. Même Kakungu oyo roi Philippe ayaki nango. Na mwangongo na zwaki pona ko solo na ye na yebisaki oyo kokaki ko choquer peut-être mutema na ye mais l'essentiel est qu'on lui a dit la vérité. Wana solo na roi oui na Pullman oui na moi 12 minutes to zwaki na ye. Kakungu ezali masque suku oui basala kamona ba poso ka lulu mpako parce que même soki olati yango okoko pumbo okoko déplacer et en plus ezalaki na pouvoir ya traitement ya ko soigner bato soki olati yango moi si atana azana zemi à 2 minutes donc tango olati yango miso na yo ezomona même muto azana problème na foi ozomona déjà foi na ye sali nini bo wana masque wana oui masque wana Kakungu et puis ezalaki na pouvoir de protection okoko ezala ba ennemi bozoya na mboka boya ko attaquer biso bomoni yango ekomi ebale et même ata yo ndingo za boya après 2 ou 3 minutes ya initiative ce que lati yango okoko pomboy 6 à 7 mètres de hauteur ou 10 mètres puis okoko ya même après 150 ou 300 mètres wana masque wana epumbisio masque wana
masque na biso oyo eleki oyo ezali awa toyebi. Vous aviez dit que vous êtes médecin et puis vous êtes sous pour monde nini bon. Ce qui totiki kaka ndé babana ko manipuler ba koko na biso kala. Nous avions compris que bakosaki biso mingi. Même les rois belges tango azongi si kakungu alobite que non ça c'est pirement du fétiche ou bien c'est la sorcellerie. Non, alobi masque le plus rare et plus puissant de l'Afrique. Ezali ya basuku yango kombo nango kakungu e banda ko sunga bango na guérison et puis pour la protection. Mais bazwa ki yango ndenge nini? Question na yo ya misato. C'est ça. Bazwa ki yango na ndenge nini? Babandaki koya na bamboka bakomi wana balati banzambala pembe balobi papa biloko nyonso mabe boza nango boya nango poto sambela nzamba akolinga te soki te bokende na lifelo. Alors mutu tango ayoki bongo bayebisi déjà lifelo balakisi na bafoto ndenge bato bazosika idi oh non dans 2-3 jours peut-être moi je risque de mourir na kende kozika voilà na lifelo wana nde basango tango ozopesa bango bazokoma. Et chose grave aussi, c'est qu'on a comme comprendre que bayebaki na bango ke biso tozalaki na nzambe, puisque je dis en face na roi Philippe il a confirmé que non bino bozalaki déjà na nzambe pungu na bino il fallait pas que ba memela bino sous religion parce que bozalaki na mibeko banda ko craindre moi ça muninga iloko muto ko zoate et puis ba merci na bino e banda ko permettre de ko sala muninga mabe. D'abord c'est ça ko banga nzambe. Biloko wana basango tango bazozo wango babanda ko koma bakombo net oyo bayena ngo wana mutu asala ngo ngoyo ngoyo wana pe famille na ye bazana mboka moko babenga Mbondo Makwala na province ya Kwilu na territoire ya Masimanimba soko kena secteur ya Bindungi okuta famille wana ya ngoyo baza wana sur place. Donc tant bazwa ki yango babanda ko kabola yango masque le plus cher kakungu ya basuku le plus puissant au biso to lukaka na lelo boye eza na mboka ya États-Unis d'Amérique. Donc, oui, eza kuna na États-Unis d'Amérique. Et kakungu wana bayena ngo awa eza kaka moko te mususu etikali kuna na mise ya nani ya ba Belge. Biloko na biso tuni oto kenda ba Belge bakenda nango. J'ai les documents, ceux que kuna même pas ya Sa Majesté, vous allez trouver ba documents au roi ya Belgique ba sina ko banda Léopold. Et pas ya roi Minikongo. Bazoye 1500 anneaux en or. Ba anneaux en or 1500. Balobi ke ba signé na mukanda. Naza nango soki na yebaki ke émission ko sala mbona lingana yana ba prévu. La base to yokola kisango ba ka. Balobi ese to kotongela yo ba mboka na yo to ko sala banzela to kotonga Kongo oyo nyonso to ko banda matadi ti na nini na Poitou. Alors ça okay. Yo yebi Poitou. Poitou soki ke na nini na Katanga moi o ba desina ka boye. Na point kuna batongela kote yo soki ke na matadi awa. Hello konini ba Belge batonga par ba sombolo batante na bango batika wana pe bukana ils n'ont pas fait ça ba iko zo susu mbunda ya mini Congo oya utaka nango na Egypte o Egypte kote ba banda kotonga ba pyramide mbunda wana ezali likolo boye basala ngo na ba bois moko vraiment un peu mystérieux na c'est eza or et puis likolo bacha poso wana ezala poso mutu mbunda wana ta bozo beta ndenge ni ne paswa kate les blancs bacha poso mutu. Oui, les blancs sont partis avec ça. Ba ebisi le susu que non toko tongela yo toko soutenir pouvoir ya bino ya Congo ko la stable. Donc moko ta kotika la ko boujango parce que un grand pays comme ça demande un régime stable. Yo roi obanda ko régner mais to banda ko tia batu mususu yo obanda ko travailler na bango. Après signature, je vais mbunda bakei. 2 mois plus tard, va destituer roi Minikongo. Balongoli roi ba comme c'est grand chef coutumier. Tango akeko réclamer allez, monsieur de Bol, ayeko koma susu mukanda balongoli grand chef coutumier ba comme ici chef de groupement. Donc bazo ke na ko kitsa. Donc, et comme que bango bato ba comme ko pesa pouvoir, bango bato ba ko tchao, bango bato ba ko longola yo. Voilà un peu place pesa qui est des sous difficultés ya ko revendiquer ba droit na ye. Mais ba yeba ke sikoyo na kati ya ba descendance ya ba douana intellectuel basali. Très bien. Mikanda to ko revendiquer ba droit na biso. La question tuninga que non qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport ya ndenge ba vandi na biloko na biso kuna ceux qui va pesi loko ou quoi. Donc il y a des commissions que nous avions bien réparties. Je salue en passant les professeurs Kangulumba, maître Nabiso Fokaza na baro ya Belgique kuna. Très bien. Na pesa ki musala alandela
bato babanda kokota po batala Kakungu paye combien et bambulo nyonso 70 ans esali bango nini na suka nango tokozwa ba décision nini toko sala mais na yebisaki roi Belgique que biso to ana posa mbongo te en espèce tozana boso na posa basala désenclavement ya bamboka na biso kobanda par exemple kenge basala route de ces agricoles kobanda kenge ti feshi eke ko tourner kuna ba yena 316 basali susunzela ya bongo ba yena mamirei bakena nzela susuti na niveau ya feshi eleki kaemba ekoti angola na nzela musuku ya suka bazwi nzela banda kosi bakena ngoti na mboka mini Kongo vanda kana mpeshi et puis bakende na Chili-les-Pins na Kitona place roi ya Belgique akimaka guerre mondiale bayaki ko batama na Congo mais bakaki ko batama na mboka basuku batikala ko beta ngo lisolo pete avant mais c'est waya mi beta masas dans des 40 45 là Chitouana eko ko pesa courant et pelisa province locale la Grand Bandundu sona Grand Kasai et puis tokoki koteka ngo pena ba pays mususu pembeni ya suka na ebisaki ye tozala kana chaîne na télévision balanda mingi na monte na zo sala publicité na bango te awa tozana lokola ba France 24 na ba RFI basala la biso chaîne ya bongo radio télévision musuku et banda ko mettre na mpêché et après ça tokotala ba mbongo bino bolia kiwana boko ko sala nini pona RDC notamment. Vous pensez déjà que notre Rosalana posa ba stade pour Mboka, que notre Rosalana posa ya makambu mususu lokola ba bateau de pêche, wana non sote Rosala na intérêt ya gouvernement na biso pe ba congolais non so ba bénéficier na biloko bo memaka ya mini Congo. Merci beaucoup Dr David Zonzamaku, président international ya Basuku nyonso tout ya République démocratique du Congo. Toujours évolué toujours une émission. Comment les Londres ont loba bazongi saki ba Eve dans na bino et zongi mususu wa mususu etika na États-Unis mais na ba puissance ozo loba izaki na kati ya ba Eve da. Est-ce que vous avez que puissance wa ezaka kuna na kati to ezandenge nini et puis en même temps est-ce que ezali kaka yango wana oyo bazwaki nde yango bazongi sito basali bino film père bakozo pe loko mususu bazongi sili bino me bazwi oyo ya bino wana batikali nango. Ah oui, merci, monsieur le journaliste. Question on est très capitale. Et biso basuku tozalaka ba caméléon. Je parle souvent sur que tozana ba réunion, il faut pour mieux vivre, il faut aller à l'école du caméléon. C'est-à-dire le caméléon quand il marche aposaka jamais ba pied na yembala moko akende. Il pose, il balance avant de tituber la marche pour jeter mususu. Mususu azalaka prudent. Et même s'il voit la proie, il ne se jette pas là-dessus. Mais c'est la langue qui l'envoie et ramener les poids. S'il arrive quelque part, il prend la couleur de la place. C'est ça être un musuku. Par là, je devrais dire quoi? Je pense aux sentir que silence moko ezali. Très bien. Basuku na toke yambangote. Na bengi si déjà na occasion moko na Sa Majesté le roi mini Congo. Kobenga ba chef coutumier o bazana mboka o bazana makulu. Po biso pe kuna pe ezana ba Kakungu mususu etikala toko ya ko tester loko wana. Mais j'avais vu déjà que ezana ba kalulu mupa ko pembe nango na confirmer que yango ke yango eza ya biso. Même l'habitant na zala ina manifestation moko pe Kakungu moko ezalaki wana toyebi ndenge ni to salela kango et puis on va tester mais je sais que o ba yenango e bandai ko déranger bango mingi na mise na bango. Nous savons, nous étions mieux informés. Zenanuke o ba yenango e bandai ko déranger ba belge na mise na la sens nini surtout même ba professeur o bazo landanga ba yebi Kakungu o ba yenango abandai ko lela butu nyonso. Et puis ezana ba statue bazo pe na bikolo mususu batiana même place na mise na oyo ba yena ye makantita Kakungu wana donc Kakungu wana zolela na mise abandaki kozela biso tokende kozwa yo be bazongisa ye et puis abandaki kopanza biloko ba statue mususu ezala ekona na kati ndenge bazana ba belge baza conscient ya biloko bandako koleka kuna et en plus na buto koyoka babandi kotamika maboko kwalaka baba donc ba palabre bandako sala makuna na kati ya mise na bango yango biso tolobaki boye. Vous savez, après 40 ans, ils ont libanga mon côté la likolo libanga mususu. C'est-à-dire que
on va penser que baza ba superpuissance après le bambula wana et aux ala bongote après 40 à 50 ans déjà na 2033 bon mona makamuni ne banda koleka puisque biso tozo kufa na mboka na biso pona mboka na biso baye babomi bandeko na ngai pona bazwa kaka kakungu wana ba o ba résister na kati ya mboka wana finalement bozu boke na ngope et puis boye ko zongisa ngo donc vanité de vanité yango biso to lobi boye oyo nyonso ba ko sala congolais soki biso to kufi 2 millions de morts awa simba data lelo so bo compter que il y a 2 millions de morts ba congolais na ba agression o na boye bango pe mindele ba kufa 2 millions biso to ko agresser bango te mentambe o akeli biso boye na mabele na biso bozu biloko pe bokenango après 2033 nous allons voir ce qui peut y arriver donc kakungu na biso ye namu to tester yango te na miso boye monisa mike eza kakungu mais esengeli to tester yango na ba rituel na ba makambo mosusu to ko sala yango to sala préparatif yango moni ke na sali déjà tourner à quelques communes to sala ba tourner pour que to meka ko lancer yango ba suku nyonso ba ko tala kakungu na date oyo ba continuer so ba suku ba fixer. Voilà, merci beaucoup président international David Zonzamaku. Na base batu ba yo kindengo zo expliquer parce que TV Zangonga bazo yo kandengo zo expliquer ndenge culture ya basuku ezali pe na ba œuvre d'art bazwaki na moni ndeko na biso moko auto komela biso ke émission na bino kitoko makasi mais au salaire au pesikombote vraiment merci beaucoup ndeko na base vous a branché belé ba mususu ba féliciter au trône ndengo zo ozo ko lakisa ndenge culture na bino pe ndenge bazwaki biloko ozo lobela makambu ba mususu ozo lobake docteur David azali na mayele makasi et puis amonani Azam Mutoazo mérité même qu'on voter même qu'on voter pour que atikala député national pour le Belaka culture ya basuku. Voilà, merci beaucoup na banzi message comme lié na banzi nazo zwanano et lobby papa na biso azali président section côté Tokendagelo président section à côté Bokezaki na Masina na Kimbantseke si je me trompe pas. Voilà, normalement ba image yango nezo leka wana ezali et Bokindaki kosala nini président o meke mpe ko expliquer parce que yo ni muto za bien placé ozaki na Kimbantseke o meke mpe ko expliquer biso ngai président sectionnaire ya Aibasu Gaston Bawana biso basuko tozali na Kimbantseke plus de 46 quartiers to sanganaki pour d'abord ya ko installer comité oyo ya biso ya basuko toza plus de 70% oyo tovandi na kati ya ville ya Kinshasa et particulièrement na commune ya Kimbantseke milulu elekaki malamu soki botali yango na bilili ndenge ezokoleka kitoko et président international da ville a installaki ezalaki mpe na présence ya banotable pe na bakonzi na biso ya mboka ebele. Très bien. Bayaki na bilulu wana biso basuku tozali na coutume na mode de vie na biso d'abord biso to vivaka c'est un peuple hospitalier to vivaka na lisanga pe marnyonso to salaka na botosi ya Rwanda biso meni Congo. Très bien. Notamment azali représenté na kati ya Asbel na biso o to bengi Aibasu, c'est-à-dire Alliance internationale de Basuku Bodi Batu. Très bien. Yabasawana bana bamama biso tulanda haka mdinga betu kifumu kya betu hatari ya betu kumbenu yi betu betu baba suku. Très bien. Voilà, na yoki ndengo lobi, si ko to comprendre bien, bayaki ko installer yokuna to ezaboni boni meke mpe ko expliquer biso na lombango parce que TV Zangonga on meke mpe ko expliquer ba téléspectateurs bazota la biso tango baye na Kimbantseke bayaki pona ko installer yokuna to bayaki ko installer bureau mususu on meke mpe ko expliquer mke biso basuko to zalaka ba démocrate. Très bien. Population nyonso oyo ya Kimbantseke monaki ke Papa Gaston Bawana mususu ndeye mutazali crédible na élection yango wana tobimaki mutu ya yambo. Très bien. Pe babetaki maboko ndenge omoni bango nyonso balobi l'homme qu'il faut à cette place
mpona koaccompagner mpo tovandisa culture ya biso ya basuku toyebi yango mpona kovulgarize yango. Donc si tu comprends bien olikaki na élection. Oui, bien sûr. Vraiment merci beaucoup, vraiment bon eza bien parce que toboye makambo yake onome bato eza malamu te. Faut bacha yo tango bato nyonso bazo sepela poza les sika wana okamba bato parce que bato okamba baza bato baza ba dermate. Voilà, merci beaucoup namoni awa ba lobby docteur David Azamayele Makasi nde frère na biso Samuel Malembe Samuel Malembe. Voilà, merci Samuel Malembe. Docteur David ayoki message na yo. Docteur Nazongelio ozali président international parce que ngana linko bengo ba komonis. Toza déjà siko na toke ni Malembe poto 6 émission na biso. Sikoyo iloba na yo asuko koza nango nazo tikolo plateau pour meke mpe ko le bango et puis en même temps on peut s'appeler numéro de contact pour na bato nyonso bazana posa okutana na yo bato pe bazana posa ya ko adhérer basuku nyonso tout bazolanda biso bakoza na posa ya ko adhérer au PCP place ba siège na bino ezali o bato bakoko ya kokuta bino e kozala malamu na banzi émission na biso ezaki to ko TV zangonga na banzi ezambala liboso te to kokita même na ba village otala makambo ndenge basuku ba vivaka de to suke na basuku te donc ba coutume nyonso tout yo ezotala na mboka na biso to kolandela ngo po bato nyonso baye bandenge nini elekaka na kati ya mboka na biso. Voilà, toza na suka ya émission mais nazo des annoncer dans l'émission pour l'article au plateau au pesa ba message ya suka wana. Merci. Voilà, merci. Et fidèle téléspectateur bolanda ki to uti solo la na invité nanga spécial oyo na yambaki nde président international docteur David Zonzamaku oyo to beti na ye masolo azali président ya basuku nyonso tout ya République démocratique du Congo ezala musuku oyo azana Angola oyo azana États-Unis oyo azana Europe boyeba ke président na bino nde tozana ye na plateau awa boyoki ndenge alimboli bino ndenge makambo ya culture ya basuku ndenge likaka pe tolobeli makambo ya ba œuvre d'art o ba belge bazwaki na mususu ezana États-Unis lolenge ne bazongisi mususu etikali donc émission eza munene metoko ya kozongela poto yeba makambo ndenge ezali mais pona lelo to sukeli nano awa na sima caméra tozaki na Jonathan Ngoma lipa moto pe na régie na tozaki na papa Aimé Bidwaya na bengaka toujours papa Pascal Azali muto azo sala pona ke bato bazwa lobiko na musala ya Nzambe. Merci beaucoup bozaki ebele, merci na papa Claude Kabunwale sa pona motema malamu na woko si sabon te sans toutefois ko remercie. Voilà chef toté malikolo pour bolo balilo basuka na kotikela bino plateau chef côté le mila awa sikoyo papa pate le mila wana botali ba caméra les ali wana pona ke ekomisa image partout na braza balandi biso atikela bino plateau au pese le basuka na numéro de contact na place bassage na bino ezali. Voilà. Ok, merci. Natondi bino botondi natendi pe le susu de Anderson et puis papa Bidwaya natondi le susu papa na biso pona mutema munene papa Kabundi Walesa puisque soki ke mutema malamu ta koki ko permettre biso te to passer na plateau to benga bandeko nyonso ya basuku bandeko nyonso tout ya bikolo nyonso. Pourquoi on a commencé à faire ceci? Nous cherchons l'attraction to meka ko sangisa bandeko nyonso tout za la esika moko pour que to banda komene lit na biso pona elonga ya peuple na biso. Biso Alliance Internationale basuku bodi batu toza na ville province ya Kinshasa na district ya Changu na commune ya Masina Petro Congo na avenue Bindungi numéro 17 place ndebo okuta chaise na biso international ezawana mais ekozala déplacer peut-être na sima ngonga. Bon bandeko bazali na bamboka mususu bakoki kozala pe branché soit na numéro de téléphone azo pesa ou bien na boîte jumelle na biso numéro ezali plus 243 90 32 61 513 plus 243 90 32 61 513 wana nde ezali numéro oyo soki obengi ozwangai en direct soit okomi na jumelle aibasub 0d@gmail.com wana soki otindeli biso message kuna tokozwa yo facilement soit kolanda pe ba makambo na biso mususu tosalela na YouTube aibasub TV soki oke wana na chaîne na biso okuta ngo toza pe na site web na biso www.aibasub.com
CD wana okosoba information na biso nyonso tout bandeko oyo baza na États-Unis toza na papa Moya mutu azo diriger bango kuna na Belgique toza na mama Kimwesa na Chine toza na papa docteur Bindanda mutu aza na Chine na Angleterre toza na papa Boapanga na pesi mbote belé na Angola toza na papa Daniel Mboba to pesi bino mbote donc na goko tanga bango nyonso tout donc nous sommes installés dans tout le pays bandeko culture ezaki ndokité culture ezali ko respecter mibeko ya ndoto parce que na kati ya culture toza même na cuisson net mukolo tozalaki na terrain municipal Masina tolobelaki mingi kolia epai ya basuku tolobelaki makambo ya pondu ndenge nini kolia pondu soit bakoko cha bicarbonate bakoko cha nguba bakoko cha les aliments c'est un traitement à part wana tolobelaki susuke biloko yaka périodique par exemple mbinzo soke duni esengeli kolia mo bien sûr toyebi ke bindi mele mususu pegisi kolia biloko ezo ramper mais autres zo pesa par rapport ya ndenge bakoko batikela kibiso bandeko na ngai toza déterminé par rapport ya défi toza nango c'est l'attraction kobenda bandeko nyonso tout ya bayindo pe bandeko mususu mindele to yeba ko vivre na communauté pe ko yeba ko respecter droit ya muninga avant o bandeko imposer ba devoir oyo mutu wana ko pesa pona yo donc to privilégier ba droit na bisoté to privilégier pe ba droit ya baninga c'est comme ça que Alliance Internationale la basuku bodi batu tozali batu oyo tozo ko assister mutu ya ekolo nyonso parce que tozana na assistance humanitaire, tous en santé, tous en domaine d'éducation, tous en domaine de lutte contre la délinquance juvénile, tous en domaine musus oyo tous on intervenir net na santé par exemple bateau va souffrir na drépanocytose tous soutenir bango na bateau va kozala na problème net ya déficience ya mélanine ba auto benga bandundu donc télévision ezangonga na ebiete boko sala na posa na biso ba numéro yango na uti ko pesa mais to kosenga susu mbala ya sima pour que to so mwata mulai ou bien malembe boko yiba histoire to kati même histoire aka kungongo boyebi tina sukate boza na posa boyiba même migration ya bananya basuku pour que to ya ko kita place to koma na zumburi ya mvumvu donc nyonso wane ko senga ke to sala pena makoki puisque courant oyo pe bango pe na niveau ya chaîne kuna elukaka que bazala toujours na makoki pour que to passer émission et comme la bino na banda kuna bino très bien. En tout cas, na remercier ba notable nyonso surtout ya basuku papa Kikata Ngima, na remercier sous chef de l'état na ko longa bongo te, na remercier parce que anoma bana nangai tozana ministre près du président de la République mama Nana Manouanina, tozana ministre ya intégration régionale monsieur Didier Mazenga, tozapé na vice ministre ya défense, nazape na PDG papa Laurent Batumona. Donc baza ebele yango topesi yo pe merci na papa Kabundi Walesa na opportunité pe na faveur au pesi biso pona journal lelo pour que to la culture ya basuku pe merci surtout na bande ko na bayambinga na plateau papa Anderson et puis papa Bidoya mutosungi biso na réalisation yango wana pona nga mukola lelo na suki wana pour que et permettre pe bande ko mususu na zo mona régies signaler déjà ko ya ko passer pe na plateau merci Tozuma Loba. Émission oyo ezali émission na bino bana mboka pona ke boye bandenge nini makambo kitira mboka na biso ezo évoluer awa na République démocratique du Congo.